qui pensa na posa ya skol. O ei. Ok. Hier mama yangu. Ana zo ukamwa. Nazo ukamwa. Na uti na mbuka. Pona yebe grand frère. Mwana tubuta akuma bien akuma na mbongo. Melelo yena kishasa. Nazo ukuta grand frère. Quelle souffrance. On dirait ça na mbongo te. On dirait nzoka grand frère ça na mwana. Bombo fifi mwana obiso to bote. Oyo ngana monili pasi. Na memi na mkongo prato na tambure na ye. On dirait ya zambe interna. Nazo nyata bachendi na makolo. Na bombo fina mkongo. Melelo yo bombo fesu mbongo. Aza kutara ngate, aza kutara yate. Merci. Tout était ici pas. Oh. Yango esika yo fandi wana bantende wuti na tsamba ejoka yo kaka wana. Likamu nini uya ufandi kaka yo moko koloba loba lokolo bandi liboma nini? Likamu nini? Grand frère ngana za ukamwa. Naza ukamwa grand frère. Mwana obiso to buti. Bombo fifi. Asali na mbongo, tuko kusufrere bote. Grand frère yonde wo sali bo eske. Yo pelande mo sali na mwana. Uya buka nga asali mbongo. Akoko lata bilama boy. Soki libome bandi ko ya ko la basika wana ndakulikamu nini? C'est quoi? Dala fanda wana, fanda. Naza mwana likamba ukamwa. Omoni lokola yo vuti mboko ya wangana sepeli mpo bino na mboka boyalaka o okoyoka o mwana boye bomo fefia koma na mbongo papa na ya koma mutu monene talanga si yo ko tusoki mutu ayebite akoloba yo lekinga na monkolo neni ngai tala lipum e ya kata monene te jana afena bankomo na bino ndenge koma wana ngana sepeli mingi ndenge na moni yo vuti na mboka oyawa mpo bino na mboka kuna bolo makamwe bele onga na koma mutu monene lokola mona koma mutu mbongo na lia mbongo nga moko na pesa moto te tala ndengo yawo bombo fifia yali mutu monene na kisaso yo soki balobi batanga bato mitano banda na moto aliboso bombo fifia ko aleka moto amisato te asa komona yango grand frère mais yango na yebisi yo na mboka ba yebike yo za kulia mbongo mwana yo moko uyebi bako ulia yo kulia ngati yo si yo moko miso na yo yango wanu ya komona te Moko mono, soko dongi o memi ntango kuna tala omoni na yako mela kafe kutu na yampamba sukali yalite mele ke kutu to lobate. Bon grand frère za ko sepena bilo ndé mwana on dirait to butite to zali na mwana oyo to mona li pasi to bokoli ba mbongo to futi ba grâce lelo yo ngai nakene kunyoko yo so makamona mboko ba ko kulia yote. Yali ndenge na mwana soki mwana moni moya sali sanga enfin tango mtuzo tango kokena note bunga na sala nene nakana kukanga ye makasi yali mbongo ya ye bomengo ya ye ngana sina komi na jela kaka kufa na ngama kama sili grand frère likamnes balanza ka yango yo lokola boye kokende ngai na kusala tu ngai mona okende tala na lobi wana ko mekate oyoki wana soko lingo mona mabela ngana miso mpenza bwe ko meka okende kuno ko mona koma grand frère na lobi tala esuka kaka wana bilo yoka makamote mpona nini yego wana botile soko tongo ngana mboka kuna ngana yabo lia mbongo awa makamu nani na yo tinde la bino koma grand frère ndewo za lo bangana ko yuka tengana okende ngana pona sari na sari du na monde na ko lo blesho te grand frère yo ko lo bandika nini tala oyebi bankoko balobi boye monoko ya mokolo eyali solo mabe kasi bimisa ba makambo ya kitoko batoli soko tienteme kaka meka kokende okomono mende na lobi na yoka te komeka te na lobi komeka te esuka wana meka kaka soko lingi makambo laissez lave la famille ozoyoka kokosani soki kotoni Oyo mikili donc bana bozo mona bien il faut na tchela kabino ba fonga inoko na bino naza ko kende il faut na mikili ba sentir que ya mato sai pour ba sentir il faut ba na ye ba déjà ba mboka mo c'est là tout là tu na tchela bino end c'est fi oh ba fomboka donc end ko
tozwaka te donc yango wana ifo nazala na mikili boza comprendre ta gloria donc tonton akende mikili bolobela déjà bato na bino baninga tonton azokende mikili bayebaka o sefi na mikili kaka boya na banda kotala babiloko nga na banda ofandela poto wana kwa bato azomona no ya matosi na kati azotala bango yango yo ukoma sokufandi fo simbasimba nini osalaka leo setula oyebi te ke ngai nazali leki ya mwasi ya patron na yo donc nazali patron na yo indirectement oyebi yango te yo yebi pasi patron amonaka po asomba bavembe yo wana oza kofinafina telekondame yo moto osombango patron moto asomba yango amona pasi yoki patron wana aza nani aza mobali ya yaya nanga oyebi yango te yango wana fosaka nanga batelekondami ufinaka atikelanga makelele wana natala nano mikili patron kutu fale balenge na ye basakanelaka mais oyo yo ekoma yo moko bana ntongo ti pokwa utya ende yango ezula nani setula oyebi ngai nazali nani oyo ozotyela makelele oyebi ye ozali nani nini yango aza mundu naza komprene ye te patron moto asomba biloko na ye alingaka te ibeka ye kufina ende sapon nini oyebi ata koloba te kaka nini oyebi koloba osakana nanga te nga natanga oyoki yango yo na ndako oyo oza nani yokozo koloba na yo te kubuti ubuti awo eleki mingi naloba te mpo na nini ubuti nefi bana etikali bana misatu mpo okokisa un casier d'enfant bon setula mosusu bana patron nyokomaka alobi olobingasilisi yo tobokola bano okeloba nanga bongo mpo na nini yango oloba nanga nabotaka bana balingi bakokisa kasi yo tobokolelanga banango nayebi sokolo yo sosemika ye omanga mbala oyo sosemika nga nyonso mbala nakenanga mpona ngo osepela bongo totushe mponanga ofinga bananga mpo na nini yango setula oyoyo soki baza kobokola bango awa likambo no na kati ezali wana vraiment wana mpe makambo akolelele mpenza yo nolobeleni olobalanga mponi makambo etali yo so bakomisi yo kolingo okoma na kasie moko ya bana fo lelilango oza na nef bango oyo mosusu baza na libanda bapoi komi na lupango ondali toza kokona esaliote bananga baza na santa te bazolia pe yo tobokola bananga yango bananga bafandi banatongo nanzalo lesi bananga te folomaniwenga maleleki folomanga na ndako setula nalobi se respecte oyoki oza mokolo so bazwaki yo batie oyo na ndako posala mosala eza te oya koloba makambo famille etali yo ekoki otala yo oyeleki boino oyelengai te osebiso oyeleki boino anangai te na bana osona obota etali yo te na emisio bon eza mpe makambo akofunanga pa ya patro te soki nga na meki kolongwa ma bokomona monga setula okolongwa ndako ekomi nini mama obebi mabe te nalobi antuka mama leka aza kobuta bana pembi balanda kaka yatula makambo na yoki yango leya lelo te banda kala nazoleka kasi bazoyebisanga makambo ozokende otonga kala azobota bana azolandisa eza probleme na yo so aboti bana te eya probleme na yo yo motobokola bango mpo ndenge aza kobotela bango yo awa kipe kolia na yo kolamba ndenge ozolamba kosala misala esili mpo na yo mosala bazofutela yango kokipe mpe ya leki nanga na bana na ye te oyoki nga nakipe yango te me nalobi longwa liboso nanga merci mama yo olongaka mosala na ndako na yebisi merci mama longwa ya mbongo na miso nga namona yo te merci mama yeko olobele obanga ndenge olobele komange bango te olobele otiene esika na ye likambo nini yazobanga yo na botida nefetikalika semeki nazobokola bango mabe ezala yazobongo olongoleka na mosala sotenga na oza bana nga nakendanga pa mama mabe kuna aza ye mo ngai te semeki na nde moto angajaka ye mpo na ngai mpenza motu po motu mbazi a très impoli tu peux imaginer aza très impoli semeki so ayeka alongola mwa mosala wana sotenga na oza bana nga nakendanga pa mama kolanda ye te yo sokola bilamba ya mwana bilamba na moni kuna yo tobwaki atiki bana tunaka bana no banye na bango te bana dongo grâce oye mwana mosala nga nesezaki déjà fui nalingi ete balongola ye mais voilà muma ya bana bana tono banye na bango tolie bakolia epe pose bakolia yato mubana bana mikimu baokimala banzala bokena na congélateur luba zwa nini thomson osala bango loya yatukenda biso na nsima bokunaka epesa salela bango ata nini kata thomson kuna na congélateur Yo. Bonjour, beau frère. Ah, bonjour, beau. Ça va? Ça va bien, beau. Ah.
Et ton problème, c'est fini, hein? Donc, lelo, mon frère. Et c'est accompli, et na sali yango est net. Et si, J'ai même fui à la réunion. donc, lelo, naza okende. Il va partir aujourd'hui. Mais comment donc? Aujourd'hui même. Et moi, je suis homme de parole. Et quand je promets, je réalise. Et j'ai même fui la réunion. Je la réunion, il y a plus d'importateurs, il y a exportateur. Exportateur. Babenga bale bakutele kwa munene. Et comme tu dis là, exportateur. Exportateur. Il fallait que ça soit nos actes présidé par le président. Bongo kenyongo kete. Bon, on a tindagi inspecteur et j'avais les courses. Et bon, il y a des courses qui sont négligées pour la réunion. Pour réunion, fait que mbongo na sima réunion de tokolia. Comment? Il faudrait le beau-frère à Kelena parce que il a besoin de Wayo, hotel na sous ma kelele. Ba de moi moi stidi, azo kendelelo. Et je suis homme de parole. On a le baga mbalami balete. Il y a ce qu'elle a la beau frère. Moi je promets et je réalise. Vraiment. Oyoni. Fille. Yo. Ngana na beba kaka. Musique Comme ça bino. Oyoni. Élisée. J'ai pris en charge tout et tout. Mais comme c'est rien. Oui. Beau frère. Yeah. Il y a plus à traîner. Et nous Zawana. Et prépare-toi. Mais On si. sentit que Hosanna n'importe qui. Hein? Donc tu as un beau frère et qui sait comment. Fille. Ngai na lo babwe. Poto zo tinde ina boite. Ye ko lo poto na mnoba yebite. Nese ko kutana amina ona nyo. Kishambuya. Ah, bonne alliance franco-française. Ah, yo bata français. Yeah, ayebe le rotalo. Non mais Hengana Hanakanisi, comme beau frère Azago Kende pour dans une semaine, il faudrait quand même s'organiser. Beau frère, et tu as encore quelques costumes? Bon, vraiment, Nazana mol sous mingité, Nazana on casse 18. Yo va changer. Va changer boy. Non, 400 non, mon. Je vais faire une note pour que les bandas les baya Koko Waya, et qui pourra te faire des costumes. Et puis, et tu vas, et ne sais pas, parce que aujourd'hui, ma camarade, hein, et c'est pas un danser, nayo. Et Kende, comme la limba, et dans les tarmac, et tu réserves. Le ban de l'art, moi, c'est moi. D'ailleurs, moi, je vais appeler la télésérie. Et pour solo. Patron, précisez, à votre bombe. Et c'est quoi? À votre quoi? Souvenez-vous, on a levé un cas. À votre Et ça, c'est la scole. Et pour la scole, on dit à votre santé. Et c'est la santé en bouteille. Tu ne comprends pas? Bisous de la santé et de son mélanine. C'est la santé. À votre, c'est la santé. La mise lui avant. Yo. Patron, valingane, hein? Bon frère, comme ça, il il faut scoler ya pour sentir vraiment que non, bon angazali. Yo, numéro na ba téléphone pour na Unibra. 080. Non, c'est 81. Non, Je c'est pas connais dit. Et bah ça, c'est trop rapide. Hein. Et tu appelles comme ça, on te répond, et dit. Et pour ceux qui ça, d'accord. Allô? Ah oui, c'est le service fait de l'Unibra. Voilà. Dis, je suppose que Bokobo m'a dit quand même bière thé. C'est le même prix. Ah, envoyez-moi la bière à pression pour ce samedi. Vous déposez ça dans le tarmac. Hein? N'a pas vert, il y a vert. Oui, avec le verre. Faites la facture, venez avec la marchandise et je vous paye sur place. Ah, voilà, les nappes aussi. Au moins, un instant, beau frère, on va mettre combien? 85. Attendez, 100 personnes. Tout à 100. Amenez-nous 85 nappes. Pour au moins 85 tables. Et n'oubliez pas les canettes, hein. Moi j'adore. J'ai posé ça chez les tarmac, hein, un super lemba. Et ça va. Et merci beaucoup. Et 12 filles, j'ai dit, et 12 filles de bière. Et la bière à pression, hein.
Merci beaucoup. Vous savez Exactement. vraiment, quand les tons le ressemblent, tu fais ça à la fête. Maman, il faut bazala, tu vas pécos Ouais, bah, sur que le matos tout. accueilli. Oyebi na poto, Ouais. naza na bacamarade ya solo, neti baig makumbu, donc na poto baza calme, nakozala kaka na bango yaya. Et botika, c'est ce que solo là. Et moi, je me repose un peu pour un zonga. Comme je n'ai pas travaillé le matin, et que je travaille quand même l'après-midi. Hein? Et ça va. Bon, frère, je pense que c'est tout. Hein? Eh, non. Ma course, na yo, Ogosala. Et tu as compris? Nayoki. Exactement. Mais bon. Nasimba déjà pour C'est l'instant. déjà pour au moins 3 pays à Hayase. À tout à l'heure. Hein? Donc yaya ndenge ezali apo mpo nga boya nalela inde nalela toboyi te kolela inde wana toboyi te ndenge soki oyebi ke toya toyebele na famille nayebi yango yaya surtout bano bapetite sere azobota boto il faut bota multiplier bango ye azokobota bana amondi bana nde baza kitoko kitoko fu bango nyonso na poto ntango mobala semene bino azwa ata mwa quelque chose ya libala ya bana wana surtout mwana bebe tendresse yakoka kozanga na bengisa bana nyonso fu bakende ndenge oyo kiala yebaka famille mobimba eza na motu na yo ngai aza nanga mwasi ngai aza mwasi famille mobimba eza na motu surtout mama moni papa lokola akufa boye biso ye tokosalisa mama ya biso abosi biso bana mibale basi mibale mobali kaka yo moko papa yo moko noko ya bana kaka yo ngai kobota eza nango te naotiabi motema na bana oyo mire azobotaka yo salisa bana wana mpo mama na biso mpe lebeyobi azala malamu bamona ye teke aza ve soki ndenge setula nini boye nani kuna oyo mama mama tozali mama ye C'est oui. kota mama C'est oui. si atula longwa wana kota setula mama longwana mama zoi mama nozalaki malamu mama toza malamu bonjour bonjour papa mama fanda merci mama mama nini so olati boye to mama azala nango oyo ebimi boye soutien to osingelama ilembi nango kaka yango moko mama yo eza mama ya mwasi na pdg mama boye kasi boye il faut lukela ata ngai bodi motu naza kosala yango moko motu ekokitoma papa te mama eza mama yati ozomona te baza mingi te na grade oyo ngai mwana yo mobali oyo na bala baza mingi te bilamba nyonso bayebaki yango wana naye koloba mama bilamba bayebi wapi nafandaki kaka boye nakosukola nakotia baye na bilanga wana namonaka kolela te mama kolela te ngai nayibi bilanga mwana mobali moko albilanga bakubinga yo mama upesa matembele lelo ngai nakei kowele kopesa matembele soki akotinaka te na ndako azwi bavalise nyonso soki 8 oza na mwana nyonso ekei natikeli na eloko moko kobanga te mama ngai mwana oyo nazali komitia susi te mama tozali na bomoi mama oboti biso kaka misato po natikali kaka na lopo oyo yango natikali na yango mama ngai mwana naza na plus de 10 mile okozwa ata 8 okei nango comme ça lepe mobali nanga kosombelanga bino bozali awa boza malamu toza bien babiju okolo mama fanda mama siatula mama na munu limba moko siatula akobenga omoni mama ye soki mama ye boye okosala nini siatula Bongo yebisi nga te. Mama ye boye nasala nini? Namikwesa na se lokola mama ye. siatula Mama. yo mpona koservi fo babenga yo kaka Pomelo lulubi na nga te. Majini si nini nakozala. Kampani zefandisation nini ko oyilanga na mutu. sikoyo ozokangela nani Eza uluba eza façon na nga to. ale loba makasi yela mama bière yela escole eza pasi mama komona suti mama ngai mwana naza na bomoi mama komona pasi ti oboti biso mitoko papa nalongeli elongi ya sose nalongeli yango mama oyo epui biloko fo balongola mama ngo mais koyawa mona mama na biloko nakomona mpasi te bakele kopasola ngai elongi bana na ngai mama te docteur moko azali kosala yo kaka lofeta kombo ya docteur oyo oyo nayebi lodaf mama ye spécialiste azali généraliste en tout cas spécialiste na problème na biloko nakomona mpasi te pasi te mama apesi yo anesthésie bongo elongi boye bakele kopasola yango te mama tikobanga epuis nasi naisako lebi nazwaki bacontact depa ya se oyo mama yoyo na okoleka na boutique na ye na nini na matete boutique ya ligne
Aline, hein? Na matete. Voilà. Les gars, qu'on a maman, c'est pour produit à Papa pied. Fongola Langa. C'est film. C'est tout. C'est un film qu'on a moutou, on a été à moutou les Mais il y a une deuxième. C'est tout là. C'est tout là. Maman, mais ça, on se fait. On va rouge comme des arénas, le couvert, Il y a rien à faire, Noki. Maman. Makamwa lubi ya soli bakulungula ngai. Bakuchanje ngai. Maman ochanje okoma jeune be okola. La kulungula la jingal. Oyo ni lingala. Mali maman ko donc ko école de langue ko za bien. Kele na nani na parfumerie ya tantine Aline. Kuna papa maman yoyo. Oh ni surtout dans ba produit. Maman Adela. Dans ba produit à bien maman bakulungula c'est ça qui est déjà bon yo qui ka ko so. Maman, votre... Non mais Langa. Qui m'a quand même À votre soif. à votre santé. Maman votre santé. Merci ma mère. Moninga na C'est à tout la longwa wana. Non mais Langa. Maman Mela. Ya yo Mela. Yeah, lobela mama pe comme nanga poto po. Zala maman ina na motema likoli ko ba yibila mafuto kite motema simata yibiste maman la Mais moni comme poto zo. Ezalaki quelque part raisonge. Solo mama, ozalaki penza na posa ya skol. Po ei Duke. Pierre mama, yango yo. Omeli moko, mama. Mosakaka, mobakisa mosusu. Skol, Pierre esengeli na baevre. Skol, echange kolega. Skol, papala. Bezwa bana na mongongo. Nandimi. Skol. Eza fin. Skol. Ei kongenge. Ei siki. Maman, obi ke yo faut qu'il n'est pas docteur le taf. Po biloko. Naza kubeli na ngai tele kende kaka ndengo le pas luta. Maman yo sa maman ya moi c'est PDG. Moi c'est n'importe laquelle maman t'es. Moi c'est ndenge mususu. Biloko il faut longwa. Moi tu crois toi même invité wa docteur wa spécialiste na biloko. Le taf. Bon siko bakamata ilungi bakene kutanga bapasula ngai ilungi Maman ba pesa anesthésie. Okoyeba ya toma ukuluba ndengo wano yibi kufungula ilungi zapati. Maman. Siko tsali on le profil c'est qui cadeau na biso. Maman. Et puis na sina yo kanya tantina Deline OK na parfumerie na pesa d'amour. Na matete. Na lokoro. Kota ya na chateau ba kota ba changer. Ye okosoka ba kuna produit elongi nefuka boy. Ata na produit ko fungula elongi. Ndio wale faut pas kula. Nanga mukulu boneke le kufungula ilungi. Kende okosoka kuna sina pesa na mbongo. Ke mama ba ozo msoje na omona mabe yo mama mtuwa bana kitoko boyo ba ozo mso bien olingi te. Na buyi na ngai te na mukende na ngai. Maman, il faut oyeba que sikoyo oza na mwana aza okende poto. Ntango bandu yena bakamarade nanga nyonso awa. Lakisa ye ya fo lakisa ye. Bombe vivi na pesi yelele. Bombe vivi na pesa yelele. Na pesi yo bana makambo nyonso okupesa kaka sambi na ngai. Maman la na benga. Obenga na. Asali. Papa asali. Asa ya kula. Asa. Yebise ye mama ye. Fille. Asali. Ayoki mama tala beau-frère na biso aza lokola ba beau-frère nyonso te. Azotala alobi il faut asimba famille ndenge basimba. Azana se musunde ngazawa. Siko ya sali multiplication. Maman. Papa. Bonjour, maman. Bonjour papa. Monsieur Yaki. Na yaki kale papa. Maman. Bonjour madame papa. Moi bien. Ah, maman. Maman de. Nana lina kendo na ngai. Te maman fanda boss. Oh, maman. Ngana na. Enfin, qu'est-ce que ligue bima? Mais je crois que quand même parce qu'on a eu un an. Continuez à nous go là. Pour moi presque. Et chérie, tu m'as appelé? Oui, je t'ai appelé. Ah, c'était juste pour maman. Et je pense que aujourd'hui, vous expliquez déjà
Et ma camonnaise, oyebisa ngai nayebi te mama efuka longole biloko oyo ozalaki mwana ya liboso lelelilabo mama moko lingolela nini yango Hasawa, essaie tout là. Patron. Allez, ajoute un peu. Patron, esizenga. Camarade na yo wana ya Telecel. O wana losoleki na ye, o alobaki azana ba projet. Atiaki sasa mubime batole nani Tu veux parler de Chacho Mbala? Hey, ye wana. Ayaki na voiture alobi olanda ye na matonge. Maintenant, je vais aller au boulot et tu me parles de rendez-vous de Chacho. Nabusanaki. Suku papi Chombala pe alubate nenga nabusanaki papa. Na yana amène la scole pour la maman. Maman. Maman misine yango wana kaka. C'est quoi? Dis. C'est ça. azaki poli mwana wana bayimpoli poli otiki oza koapprécier poli aza impoli maman je pense que on doit tout expliquer bakende kofungola ngai elongi papa na docteur nakozala ndenge nini nakozala kuna nasali accident mais tu sais que c'est beaucoup d'argent. Maman, on fait ça. Quand tu as besoin de babilot, on va dessiner, on est longueur, on commence à dire maman. Mais maintenant, c'est l'histoire de toute la famille. C'est toute la famille qui connaît ça. Hein? Non, maman, t'en fais pas. Comme le docteur Lobiwana, spécialiste. Voilà. Je vais me tailler en cadre pour que. Et tu sais que c'est beaucoup d'argent, mais. Maman. Okoma neti ngai boye mama boye moyo ngina ndenge so ona lubeni bini batu bolu na lubeni ngamuno kuna ngai solo na lubeni bokilo babeka basela kaka ilongi ko machine teke ko menango chien mamuza ya bana na yo mama bongoza ya bien te bon maman papa à la santé hein. Merci. Et je crois que le devoir m'appelle il faut en apprendre bon hein et tu fais tout pour maman hein? Maman bozola la to bozola là vous allez l'air tout hein là vous allez l'air tout bon elle va tout faire pour toi hein akobongisa nyonso wana na yo kite papa alobi nga na kosala nyonso mpona yo kama akotinga na garage maman eba kisoba boye et tout ça bayebi ebilamba et des trucs pour maman azalaka quand même bayebi ebilamba yango yo kasi efisaka tous les 5 mal na eke ah bon oh naza na ilamba kudwa tete ça va et je n'ai pas mes cartes de visite ici et toi quand même il y a une boutique Wendy non le coin le colama la Kassavo pas Amina yo wana vas-y et rapidement hein on te connaît là-bas je présentais que maman qu'on donne même 5 wax hein, en attendant que maman a récupéré bilamba na ye patron nanza isu na mwale kamuke yo penini na banzile 16 tozane bembe okufila mukolo yaoneza kuyebisa sokunda mambongo zali bubombela nga bozo uzana makambo siatula mama yo ngodi ya batu na famille na bino pona na biso tina sengimbo mais comment yo yebi que le 16 aujourd'hui nous sommes le 20 et d'un mois et le 16 et du prochain mois yo kozala na NBM mais comment tu sais ça nasande na bezo ya mbongo et bon ça bezo mbongo il faut yo kosa makambo ebemba kele dans la porte kene kozala vas-y c'est qui mais mon amour tu ne dis pas la vie yo uza kupeta makasi Jordan unaweza kutoka mzee wa tika zangu Jordan où est ton père comme ça ngali na kodi sayo ba kodi sanga wapi nani kuna makelele nani siatula na respect uza na désordre pour kodi yo za uyana ordre pour yingana kodi sayo mais c'est quoi finalement hein dis et si maintenant c'est comme ça patron pourquoi fille nalo bakana nanga vas-y mundu moko wa ye wana veske azaisa ndenge nini l'excellent est là bonne codi teka omoni akoti na koti siyo Yo taliboma. ndio mmoja yo papa yo za munokolokola masomo abebi sinyele bato siatula beta mawe siatula mama oyebi ye na yebi yete asa kulubalanga mapeka solo bima yo bima na bibima ezali mfasuti na yo ezali mtu tongo ya yo siatula bima bima na siatula ça se fait comme ça c'est pas mal les gars boy azana nyango uko mwana ngai wewe mwana ngai les gars
Passe comme ça. Yo passe. va savoir boire mon pona yo. bolika papa na yako kota boye ondira kota na toilette boni boye papa leka na kuna kote mama fani Non, je t'en prie. leka boye leka papa balobeli yo leka boye Mais mpona pourquoi mama Leka, fani pourquoi? Beau frère, ne vous en faites pas, hein, chérie. Et je m'en occupe. Hein. Merci, on cause. Il y a papa, aïe, na yego, ogoya. c'est à tout là 25 kuna na jardin Te, papa, ngala ye pa na yo. Papa Leki. Na ye pa na yo. Mais toi aussi. Bah, y a et tu fais chez les gens comme ça. Hein? Kongo papa na ko yera ndenge nini ngam na uti na mboka bo na ko yera ndenge nini. Biso na mboka tusana pasi. Hein? Yo au vwande utindire foto basaka Mungu ate papa. après ça olela ba pasi wale mana libanda to sona mama Bon, papa Leki, est-ce que vous avez vraiment un problème, mon gars? Parce que je suis après, moi je. Ngala yawa opesa ngara ndrove comme ça na sara ka ba course na mboka. Et Land Rover, où est-ce que moi je vais trouver les Land Rover, papa Leki? Et ne ça quand même, et ne ça les pas à bac. Mama kupeta kama boko tembo ngone ya bino te. Azari mwana na ngai. yo ye kofika oye Meri kamni nango. Nasa kulibana mwana lisa wana kumama. oye wana Mais sari ni. Bon. Oh, cheka. Ngala lo babiro so beta maboko. Il faut. Je dois quand même partir, hein. Maman. papa là on continue Eh ben, ce qu'on a eu, Goya, et tu fais tout pour que maman soit malade, moi. Papa Leki, papa ni si on a noté. Allons-y, ils sont vite copies. Bombo likamni ngala zari papa no de boso fwandi sangai. papa Bombo. awa tozala na mibeko bavandaka ndenge wana te fu bavandisa yo Voilà. papa papa oui parce que genderani nazalia Ah oui, ça c'est pas un problème. mama lieutenant colonel sasa Ça. Le numéro c'est quoi? Oye, comment Kamongo? ayebi oye ayebi yango mpona mona osimbaki na maboko Ah, voilà. Et papa Leki, viens. Dis, chérie, je trouve quand même quelque chose qu'on a. Papa Leki, hein? Je pense. Ai Land Rover wana na mbuka. Mimi nanga manyoko na bilanga. J'ai compris. Et pourquoi? Le makamna. Et la mise à part. Pour ne. Faux. pardon libéré biso toza na besoin ya expliquer malamu Bon, beau frère. Bon, on les gagne pas à moi bien. Non, ok. Et les tarmaca. nalemba Et pour ma kamna yo fait. merci Au moins la peine à couturier na. nga moni ku tokende ka nzela moko Hein? tokende ka nzela mbala moka Ah, na. ya bonjour bonjour yo wuti yo lazili wa nalisa ukota nano te akoti ye moko patron c'est à tout là mama ndako ekomi wenze doki oyo akoya akoti abimi de poubelle hein C'est ta belle-sœur. fululu bingai te kala nazotuna yo na age oyo kosala nini on n'est pas yal na ngai ya problème ma classe n'est pas yal na ngai yo na age na yo okoli deja okoki kobala te banga ya aleki no babali na ngai kutuki na nini Yo, Lily, arrête. Cheka. Attendez, je me fâche. Maman. Je me fâche. Maman. Non. Omi komi toilette nazo comprendre te leki na elonga kuna kotia makeli awa nde poubelle yakoya bakonaka Maman, mongo ça allait à voir. attention yal na ngai attention fololo yoko papa Satura. atangolupa Forero. Nani forero? yo mokadi bomivandi na yo Nani? yo baza kusepela yo te baza kusepela na yo te vanda na yo Mais mwana na ngai. Mais bombo luba na yenga na zali papa. Je ne sais plus ici. Il y a ma belle-mère ici. Il y a tout mon beau frère que je suis Mimi zali mwana na ngai. Oye pasi ngana mwana. Ngaza beau frère Non, mais mimi na samba. Non. Nasa kunyeta basaka. olingo mbimisango awa po shambwa Arrête-toi aussi. Yo kusabana na ngai te. na ngai ya kumela ngo ya kumela Nani? c'est à tout là Ngana kutungula na kutungula. Yebi ngai te. c'est à tout là tu Na sors mbuka ba yebi ngai konda lemba dibo mo pambo lemba ni ngai. Maintenant, moi je vous laisse. Comme vous avez envie de parler, maman, j'ai du boulot, il faut. On se voit les après-midi. Et tu les gères, hein? yayo bondimo classe na ngai Na yebsio ko so ke ndono kusoma mabina yebsio. tala bolanda tala mama ndenge ka koza wana baluka kende nabalka yanoko yananga nabalka akende mais osokomi mwasi monene tokobala te oluka mobali oyo mpe afuta ko minerva yana biso abala yo tonteba ndeko na kati ya ndako mabaka babala yo ake poto baklase na ngai naloba te yo ozaloba ekeko mkuakoki boyekoyosuna nosoloba mama pota yo eyosunaloba nzala awa oyo ozoloba bokofuta yango Yo sa kunyesa rike. yo
bana yo yo ndo tanga wapi yo tanga yo la de lui la tela kasi bima c'est là Mama. tala bima ça va makelele bimisa biloni oh god ya suka na 8e ye na 8e Yo. oza koyoka c'est là bimisa na oya bima Mama, s'il te plaît, Bima. Bima. kutilika ye ndenge na te mama wa famille pale nani mutali boma yo papa tala miso aza kubimisila ma miso papa yo yebi nga tiela likamni yo ça va timboka bayi soki visa oyo oyaki nango otaki bandulu ye mutayibaki yango oyebi ye yo bayebisaki yo moto abuta mwana wana te bombo fiti bayebisaki yo te basonga na mori na mboka na kumemela samba nazonyata basende yanga mama ye oyo anga emonaka ye te papa na bibima inozela bomo kifina na jardin kuna bosolola awa te nakubima te kana kubima te nazoyebisa ntango ezali ya mwana na ngai nako kubima te nauti na mboka mpona ye cheka siatula ye nango lokomi seneti mama nini lokomi seneti okupesanga papa usanokona nakoyiko solo nani yango solo ngai nazali solo ngai nazali solo ngai nazali solo mama koloba te mingi o mama boni yo ozali na mapate na elongo oza koloba na ngai lisusu oyo nini babambi bambi yo na elongo Yo. yo ozaloba na esi Yo za munoko, eh? mama ya yo ozwa mbongo 5 $. Avant, vous allez monter, vous allez me comme ça chauffeur ça tu la ça chauffeur qui nous tika mama Mama, comme ça tu n'as pas Nala kusayo nzila. mama un chéri tu as $20 pour s'occuper nakosomba mafuta kopakolela nzoto mais amoni tokende biso mbale tozwa page oyebisa chauffeur asapete tobima nzela mwana mama tala siatula Mama. oyo nakuta biloko ezota makeli na ndako ebima na nsina oki motu pasi mama toke orobara ababotela bino kesha mbongo kende kaka te tala mapata na ilungu cheka Yo. Oyeba eza ingénieur public oyo osali. etali yo oza koyeba ngo keza ingénieur public yo nazala kokanela yo davance olongo olongosanga na mosala okoti na ndako sans okotili na ordre moko ya kosakana te mobulu posala nano yo tala tikana kusimanga na tutuli avant yo kana tuna yo avant yo ozala moto ozalaki mbwa nani bizaleli na yo mpenza ya mbwa mpo nga avant nakoma boye nazalaka ni yawo yo ozali obimelaki na nyawa yo avo koma moto okomaki nyawa me ngai nazali kaka moto nako okuma mbwa te pourquoi oza oloba likambo ozorenza nne na mtu te yala oyebi likambo ezali wana ezali faute na ngai te mwana wana ezali mwana na biso ngai nafani na mbuka nasali badeza na bere me atinda kiloko te oyaka te ndako oyo ekuma mwasi na ye famille na ye mama na ye aza na mo ya koloba mais pourquoi mama na ye akokokamata lelo oyo akokoloba apikoli wese ake nango na lupango totikali mpe kotelengana mpato akoloba eloko te tika wana mipese na famille na bango kesesie ngai moko na ye na kosala nyonso soki bamerisa eloko nzambe mama pembe mini buwele mama kango mona bicheka imama tahoyasi betu bakhala bobaliba yo wana oza koloba na nga bima munoko wana aza koyokango te bima okobima te nakobima te kozali ndaka mwana na ngai yo ozali mwana mosala te oza na foin ya kotia nani yo so oza na foin olobi nga ye naza na foin okobima te oza na foin longwa tika base wana nakokene te zila monaka nga pamba tiaka mbanga makasi lokola kone zila tika ze zila nga ezala wana okokene te nakokene te ko cereka zila nga wana mwana obiso tobuti na mbongo bombo fifi ngai namoni mpasi nakomeme na zamba na basente nazonyata yango omoni oyo bongo nasala yango nini omoni oyo bakombola yango lupango bongo olinga okombolanga ezali kable nakopamba yo kable oyo yoki yo namonisa bazongisa yo maya miso yosakala moko wana soko nani kolo na buka yo nyama oyebi bato nga na buka oyebi bato nga na buka bima kesesie oza ntembe lokola mason ame soki zwanga yo na banina likolo wana likolo mama likolo mama ozwi yango na buka yango kesesie bima nakubimisa yo nakubimisa yo nakubimisa yo na jersey yame nane napendaka papi mbala toki nakubimisa yo nyama
lokola na bota te mpenza nga papa na bombo fifi naya kolia nani fufu na mungu na pilipili enfin nasala boni eyali kaka lokola na ya kondima présence epai ya banani epai ya basikaris mpo soki baabsence eleki ebele mitopo ekoya kokale ekomi makambo mosusu likolo bon likolo manaje likolo nini manaja likolo manaja likolo sali nini bobandi bakrampe nanu kaka lelo oyo likolo batuti nga na velo tala mpona nini bino bolenga sasa balingi komema mabe batuta yo na velo me yo oyale na lepabe papa e vanga atangi na nga ti otangi te mpona nini bato bakotisi yo na kalasi mpo otanga bon yo loba oyebi oyo oya na fiere otangi te otanga te mpona nini papa babengani nga mpo ya minerval naboyika emwena ye esa te na lekipe ya yaya babengani na bangosunga olongo na ekolo babengani yo oke susu mpa na ye na yo babengani yo lisusu papa mamanga moni mpa yaya obikena okoko oloba se kokoma na okoma kaka mwasi na ye papa miso mpa matalenga nabenge semeki te ebandeli wapi onga si nakomi mokolo bwe na olingo bala te pwani bongo mama na ye mama ya mwasi ya bongo fifi aza ebilo moko yaya desida atindi na poto akelongola yaya atindika na poto mpo mama na kelonga biloko wana bongo basiper atinda mama na mwasi na ye na mpoto akelonga biloko azonga gene papa na ye ba mama na andolata barobe namoni tout asiper babichu papa ndimika abimiselinga misu mambo mwasi ana asala association de mavondo bamisu minene kofala asala fan club nango bafane club wana mpona mbongo nyonso obomo fifi afuta papa nafanda na kiti telema na kiti salon na bino te namela mai babuna bawamela mai ya kotokisa papa obike na lembi vuma ya komi na suka na leli nazela sala boyeboye te bapianga mbongo atike pa baboyi papa mwasi ana abotaka nete me tani aobongisa ye bongo nde babeti papa leki papa leki nani manaja fo mpona makambo koloba manaja davasi na bombaki me ngai liko babeti ngai makufi ekusala eloko te babeti yo makoso merci tala nanu kuna nani bilikamu nini kibambangu Voilà, et justement, Hazawa. Bonjour, papa. Bonjour, papa. Bonne n'abankanda. Non, non, heureusement, papa les gars, Haza déjà wana. Papa ngana na ko tolérer te na makambo yo ezo salimela. Famille na yo eza famille na yo. Haza ndeko na yo, haza papa leki. Mais haza ngate. Et pourquoi vous avez des ordres dans la foyer nangai? Et pourquoi? Mais le cameroun ne bon fifi ko kota kaka bo na bankanda. Tala yela ina no litoko wana kanda bakite yali. On a besoin de et je suis de passage. Mais les gars wa juste de ma bonne na papa leki. Non papa. Et papa leki soki halingo tita trouble na foyer nangai. Ngana yebisi eko sukila nengwana te. Hayebisi yo mais oyebisi ye manager yo mpe leka ayebisi nga makambo oyo olobi wana te ye ayebisi nga makambo mosusu manager yo likambo nini yango oke na ndako na ye kotia natika koloba na biso tokokabe mpa bato mosusu te pourquoi bato mosusu balere ebongo biso okabi nga epa nani fifi nga liko na ye kuna nasali mabe bapekisi yo te oya mais il faut voir la façon et les manières dont il faut venir chez les gens. Et papa, je ne sais pas une belle famille et des projets et tout à fait propre projet le baka ba projet le Cameroun ba projet et projeté il faut ya ko tourmenter biso et na ndenge moko
Ça va. Likamote. Ngai. Likamote. Ngana morilo na mema no zambo. Oh, bampa. Nyeti basenge. Ah, tala. Kama moko na yo. Bakurele. Soka balobela yo likambo. Yo kaka likambo. Ya yo te. Akosela yo makambo na ni. Soka ba peke yo ko kenete ko kenete. Omoni makambo na yebi saki yo. Maloba ya monkolo foko yo kango. Siko yo moni siko yo. Ngai korona ngai. Moi j'ai mené toi à la forêt. J'ai poussé les sendés. Bon Fifi. Akanga monoko na yo ya ko loba makambo santina. Merci. Bon papa, lokola eyampe malamu lokolo ye. Awa. Ah. Et ça va? Oyo nyozo papa parce que yo lingi ezala boy. Ah, ngamu tunalingi na lia funa Mungu. Tu es très tolérant na ba comportement na yo, na makambo na yo. Oyo. Toi, Lili, ngana na za mobali na yo te. Na za yana yo. Hein? Pourquoi? Azo yana na bazo et puis est-ce que les bisa pour l'uniforme? C'est comme ça. C'est bien. Mais je peux y aller ya na yo. Soko moni sipo wane kokite. O somele ye mosusu ayeli leki na yo bo Fifi. Yaminya ko kuta piele ngate bonde ship ndo ngosombelanga. Dala. Awa banda oyebe banda mokolo wa osu ya na ndako banda mokolo ni. Mokolo ni na ya na ndako. Et c'était le okomi koluka yango ya koluka au mois de janvier. Merci. Bon. Mois de janvier. Ba projet ya ko sala mpona mabota na yo. Kamote ngana yali papa na yali tolérant ndingo lobi. Na koko pekisa yo te yali famille na yo sala na ndenge na yo. Ngana sali vie sili. Tala biloko na ya kolia. Ordonnance otika ki wa bana mokolo wana ordonnance tilelo nani bankise yalite. Kamote. Et moi je dis ceci. On a une ordonnance et toutes les choses là, il faut dit, je peux vous foutre et te laisser quelque part. Je ne peux pas répondre. Il faut toujours m'envoyer des. Je suis, comme j'ai dit, des passages. Mais papa, je l'ai dit et je le répète. Et si ça continue comme ça, ou bien, Bonbon Fifi. Namono komina likolo kasi pesa nani. Naso batankisi bonbon Fifi. Na mal na yesali wumeli. Bozoli yango na pilipili hein. Ça va? Yo, allez. Attends. Yateka mboto kusa courant. Na yebishe kusima mbongo na yeto kubimasi kama na tabu. Ah, de kana monoko. Homani kindokia. Homani kindokia. Voilà. Elle poko na ngai tout aki na mbonga mindele. J'allais donner ça. Mais dit que papa leki au toucher point faible na ngai. Et na pesa mbongo na ngai. Et bino bobo bela sikama. Boko bela ngo. Voilà. Allez, et tu prends. Et somme là. Na 10 000 hein. Nkisi ya 150 000 yako pesa 10 000. Zungu sere mbongo na ina za kuyebisa yo. Likamote tika kaka tika. En fait, moi je suis capable ya répondre. Yo kama kamungana yale ko loba na yo ngamo tuna yale pa tala na lobi na yo ka tu monoko na yo te nyama. Likamote bongo Fifi. Lokolo yebelinga ngana bota yo na kufa te mpe na kokufa te. Nzaba yale le kolo ayale ko yoka lo sambo nanga. Soke ngamo tuna yale ko sala yo mabe bongo Fifi. Papa, on est comme un langage déplacé. Ici les choses à te dire entre père et fils. C'est là, mais baroyo. Merci. Baroyo. Et toi, je ne veux plus que tu mettes tes pieds chez moi. Tu as compris hein? Papa ya mete bongo Fifi. Grand frère, le Kamote keni malamu bongo Fifi. Grand frère, vous tolérez ça, vous tolérez. Leso munene nzambe ngana sali mpona muna penda mwana na ngamo ko nzambe. La boutique de quoi, la boutique. Sheme, na tambuli te. Bonga ina mona wana tambuli sérieusement.
na kumi wana moni jila nano na moni mona mosho yo nani esperance baya atindinga libitala deresi wana ukumuna presi yangu yangu ano moni kana kumia Pona projet na ya alimentation kaka. Ngai loko na yiri ya partation. Na roni teku eza obima nango. Mais na lobi siko ikumi turu ya papaya. Na papaya oui bien. Moi ça mambo. Ba machine zangi. Engrais chimique zangi. Yango na lobi na kukuma. Ah comment na pas cité. Bokilo na biso. Mwana biso fololo. Kabela ko benga bala basi o magorodo. Lelo bana basi ba konsi ba ministre. Tala mwana bali. Bonjour maman. Bonjour papa. Et bon appétit hein. Merci papa. Papa Ling. Comment dire bon. Papa comment ça va vous en avez bien arrêté maman. Ben ni ça tout la zakoya. Faut un instant chérie. On a déjà comme ça la maman. Eh ben, c'est tout là. Patron. Et tu vas dire que bien pour na maman. Et qui dit il faut y aller dans l'instant. Manembe pour passer la Milano. Kama una hivi lia kaka. Ako ifuar kaka. Eh balula ka. El lang na yo wana 67 fois. Une fois 7 fois avant obimisa likam. Ozoyoka. Merci patron. Chefish. Maboku jana kwangu. Fo kutinda ngatenga mo kuna kusala. Semeki ndengo ngari Nje kumio kitoko boy. Tala moto ngozo sama kama yote. Bon. Bokana na bisoti. Maman. Merci chérie, merci. Moi je voudrais déjà partir hein. Comme on est local na sala kité na midi. Henaza en après-midi. Ça ito kenda iwa. Oh makamu yo ya beau frère na zokolanda. Pas consentir on est ici kati. Il faut tous toujours en contact. Patron. Maman. Yo na kubima. Oui. Batikila yo convocation. Ya nini? Ya fête. Je qui peut me convoquer comme ça. Zimakanda, sorry Zimakando. Et ça c'est une invitation. Il y a na convocation na invitation mona mwezi lokumo. Fani oyo baitika kana mputo pa ya dijo. Yalo bakaizali fask. Wana ndio convocation. Voilà. Et ça biloko ya communication. On fait ça invitation et pas maman. Hein? Dis, kisuki américain bengi, il loba que benga ngana moi un minute après. Ça va? Tende mekena zongite. Asa na zama yo yebi ba surprise na ye. Henga bemilaka. Obo fani boy pas. Allez, fais la maman d'elle. Oui. Ah, vous allez inviter. Bon maman, elle a joué à ta. Oui, mais yo, vous savez combien moi la 15 ans. Papa la zele bazo bossa na ngai. Bon, papa, na bi eloko na ko pesa te papa. Matabisi yo sabala nyo sabala. Ya bareka ko la tsela pesa. Maman, je botelinga ko mwana. Merci tata. Je pense que je go sang américain. Il faut être américain. Alors, bon, chérie, à tout à l'heure. On se voit hein. Maman, sinzenga, taona yajawa, namona hiyo biente. Maman nzoko zongo jeune fille. Bilo wani zizaiti zite mama. Célification Voilà. PDG Mobimba akoma kaka. Yelo koya une heure azongi na ye. Lobi kuna koya na yete soka ye awa kaka azwa mbongo ya entreprise akende nango ngana sala ka ba signature nyose koma peo mayumbu ye moko eloko te parce que baloba que un chef n'a jamais été absent, il est empêché peut-être ne mwana mais mbongo ya compagnie et comment si meki na ye akende poto bakende kolongola bokilo na ye ba madodo na matama basi balongola mbongo ka ya compagnie akoyawa a boina boyi mbonga mundere aya kotia nga baluku kumane awa donc tika ndenge balongoli eza bien bon totala sikoyo se kozala ndenge nini kosaka na ndenge wana mbonga mundere tout ça okina nango osala nango baviva na yo ondire komi ya famille na yo ekosalama te service audit mpe esali mosala nango bo nga nasali kaka rapport na ngai balongoli ye
mais dossier oyo ya luboya c'est l'inibra. Ah voilà. Ok. Aya kotilanga maluku kumana yawa. Dino tokotana. Dodo. Bonjour patron. Ça va? Ça va patron. Est-ce déjà prêt? Oui. Mais comment on a les gens dans le bureau? On a comment on a beaucoup de bureau ba kangi et secrétaire azali banda o na ya olega. Et ça signifie quoi? Bon, les alingaïté hein. Parce que colo ne basi mokano wana. Ngana za problème te batali colo. Mokano ni. Ke bakanga bureau wana. Mais non, mais ça ne se passe pas comme ça. Et pas dans le bureau pour quelle raison? Pour quelle raison que dans le bureau? Même si on devait fermer le bureau, il faut quand même pas signifier un mango. Ça va, patron, merci beaucoup. C'est quoi? Mais non. Elle a commis les drôles. Signature est à qualité. Non, mais les hommes avec les signatures en fait, ils sont conformes. Elle dit non, mais finalement, quand on marche, vous êtes une entreprise. Elle est ça quand même au cadre. Et même s'il y a une décision, et ce n'est pas comme ça qu'elle va signifier un mot. Il faut quand même que moi, toi, me dis, on connaît quand même le code de travail. Mais patron, malgré les sociétés privées. Mais ça privé, c'est mon délai. Mon délai est mon cas de décision. Dis, mais elle va se reprocher à Nani. Elle va reprocher à Nani. Un, il y a un salade. De deux, na place, il y a agent na biso akende poto, otindi, c'est mec qui n'a eu à poto. Papa, ma campagne est comme en entreprise. Vous êtes des jaloux. Moi, je ne suis pas des derniers brouillés. J'ai des relations. On a été net na phrase. Net na phrase. C'est quoi? Ma campagne, nga nazara kuna. Pourquoi? Et loco, il solo il y a 2 minutes, et pas il y a 15 minutes. Voilà. Faut que n'angaï. Donc, ma campagne, le patron m'a dit bien, il y a mon. Il y a vite. Comment souffrir? Moi, je vais partir. Et c'est moi qui vous encadrer ici, dans cette société. Mais il y a pas qu'après moi, il y aura des désastres ici. Et moi, je vais monter, mais je dis que n'importe ça, on a bien ça. Et comment est-ce que la société peut encore créer d'autres sociétés? Et les autres sociétés, en plus, ici, il n'y a pas des investissements. Et nous sommes bons, on a politique. Il y a un legacy boy. Il y a un investissement. Nous avons papier. Et ça va. Et je quitte cette entreprise. Mais si le pété, pendant les lots, on a une instruction, Tika, DLSL, voiture Tika. On a pas eu ça, il y a compagnie, on a Tika. Ça va. Nanda. Mais ma caméra est accompagnée au long de la moussala. Merci. Et j'ai des relations, moi. Oyogi, et ce n'est pas que les Babylone n'a plus de comme et que ça n'a pas souvenir. Et j'ai des relations, moi. Et j'ai des relations. Et la que même si l'élo, on a le mois, et je ne veux même pas faire un mois. Américain, a même un gars dans la samba. Au ça la diamant. C'est qu'est-ce que tu crois? On a réceptionné. Il est aussi. Et pas jusque-là. Et pas jusque-là. Il faut quand même voyer ma personnalité à qui je suis, moi. Et bien, puis, nous avons fait respect à qui est patron en gagne. J'aurais à parler à un patron. Il faut signifier, mais je vais avec la lettre. Nga muna longolio. Mon compagnie télé c'est le coup na bok na. Osaganaka. Tigana na pesa commande. Et pas ya pombo kuna batinde la ngai. Ba pompi. La pompe ya inibra nyos et ya pona fête. Que tolongo na bubumbu.
ça. Voilà. Quoi encore? Non, non. Nakenda libanda. sai makokoto elengisa tula mama nabisi mwana na ngai bino bakontinue kolia ngai avai nano mikuna nasuka babiju miso ya moni ekoti mwa bapoussière. Merci. siatula mama oyoki te bazobenga kuna oui atende nano siatula ongola sacoche nanga mama bana kuloba français déjà kasi aloi nanga nakota na classe kuna na change siatula oyebi badocteur nyonso ya zaire na nzoto na ngai opération na biso ya campus ya mamayem ya kinoise ya malien bachirurgien na biso yo docteur lotaf alobi ngai ifo natikala boye mama nalinga leponima siatula bazobenga nani wa mama mama nga aza likolo nakoya sedasisa kolia. Oui. Bonjour. Bonjour. C'est un quelqu'un De qui vous? Qui vous? Qui? Qui est papa. De papa? Oui. Papa qui? De papa pour un de bonbons. Ah, donc est-ce que c'est-il elle? Peut-être. Oui, ça va. Attendez. Maman, tatana patron yawa na koti sa yetu azala. Sila jo. Ah. Ya mwanzo to milaibo ya mwa munene. Na koti sa yetu azila. Jo. Jo. Nous avons discuté. Ba koti si yote ni kamune. Bima. Bima. Oh, warme. Yani. Soko ba koti na mte kokota ne wante. Yo za teti lukola maso a bébé si mira ba. Hein? Qu'est-ce qui? Tu me connais? Et vous c'est qui? Moi? Est-ce que nous vous? Moi, je sport. Vous êtes sport nini yo sala ya malunga yo? Sport, loisir et injil. Eh, nini? Loisir et injil. Sport etalanga buri ya pamba hata usangana na ngai letra boy. Maman. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Maman wa papa. nayibi bongo nasalini Papa mwana na yoko zenda kwa mwana. nayibi na ngai sa topeli bakiti yango kanisi bina nzela kolekisa te Bal ko oyo na bal ko. Exige ngai na leka. yo ndako ya mwana soki mwana bali zesego Papa. Sanda kwa mwana yo zile na zule yo vere eh. Mele na yo papa. Siatula. Mama. masanga isini yo Na kati ya video yo na moni masanga plein. Video tutila kwa masanga. congélateur to Bien wana bakumbu wana ngana busa na. wale tikale za ya moto pour ekata ni kuna congélateur Ya pia izanga mo muna chacha. boni boy ko satanga na so balika moni olingo shishenga Mama, tika ka. papa mwana mosalo papa kulutu Mama. ya bomba fi pasa na ete Azate. akenda iba réunion na bango Ya politique. ya bafere na ye Oya diama. Mama. Ata kumela na yete. Mela una mulimu. No, na uzire kaka tita ngobia. Nazana ba pro, uzie trop. mama papa ngana ke sisa bibi sheri na kumela na ngai na tana dikambo te mbona buto soki balobi ke aza te elakisi ke aza te bongo yokusile telele tala moto asaikulu ndako asalie te basala mokili oyo lere nini sikoyo Kwarme, s'il vous plaît. Kwarme. Ndako oyo eza ye mwana na ngai, nayebi nyonso Papa zela na tila yo. Ili kamnini ye mutabuta mwana mubali. Kamo akanyoko makaboy. bongo oyo abuta mwana mwasi tala soki nga nabutaki mwana mwasi te meli abalaki nini Mama. Papa isimite. pendance Mama, tuwili nini? toyedi nga nabuti mwana mwasi yo obuti mwana mobali soki nga nabutaki mwana mwasi te mwana wa mwasi ya mobali alinga bale yo Afe, nga naza tata ya kulutu ya. kasi ezali nini tokumele na biso shile mwana na yoka Mais eloko boza kodondela bo mama, soki ngai nabutaki mwana oyo te. nalobi butambuta
yo buti mwana wana ya mwana ngamutu na buti te ngai Kaka kulutu na ye. ça va bongo soko ye abuta ti mwana ya mwasi te oh là là mais tu wili ni Katuidi ka pona mwana wana. fana mwana ça va mujibi nga ka kulutu ya mwana mujibi nga Wibinga pela tani mama ya mwana. Wibinga oya tani saleki ya mwana. na kuzwangu Na kokotunda te. Tosi soyo. ce n'est pas n'importe quel bien bombe na ngona égoïsme eza ndamu na ngai quand même ya mwana na ngai papa maman hein je m'excuse Voilà. Tukuswana pona bierite. Tika ya mela na ye. Mela. Cha. Ndako ya mwana na ngai mako. Buka kusema fungu. Ikamba nini? ah mama sasa ubimisira nga misu mineni ngapi na za misu mineni ngapi na sende ngwa na ngai te ute soko yawe ulite bishi tumedi yo ulite recession oyo kuswaswa kama Tuzadi pie. Tubuanga na bitu famille nga mubimbe babonga. Ngai muntu muni ndena zaki mpaka na komi jenda. Oyo ki ngai? Pourquoi ça ngai? Tikolo bokilu na ngai. Vous me condamnez? Condamné quoi? Sors. Sorte. Yongo sort. Dis Rubima, Rubima. Yongo Rubima. Na Rubima. Na Rubima. Je le connais. Papa. Dans le sous-sol. Il a mis sa chair. Papa tika kubimisa ordre awa. Na Rubima. Rubima ndako. Na tota. Yaya. Tika kubimisa ordre awa. Rubima yaka. Soto izungu ya mwana muke. Rubima. Yaya. Simba. Nakala mutenda yangu. Simba nyonso na kulungula. Mama nini? Mama tika kaka mama. Mama kunela ote mama. Bakani ngai. nini papa sebeki sala iloko yo mobali na yo papa tika na yo papa tika kaka kovinde wana bonde na kulungula kulungula ngai ferme nanga kubunda ngai mama kubunda te kulungula ngai mama tika yo tika ye hata mususu te ngai kulungwa wana kulungwa ngai mbaja kupatela ngai kama ye mama ni mpinza katike kulungula ngai mama na sali boy mama na sali boy mama mama nini boy mama nini mama na kwa nini jikoni na tika ye na lasa ye mama tika yo na kwa kitu kitu kinazaji mama na bibi lungula alo mutuna ye lungula mama tika yo mama lungula na kubunda papa na mama nini boy mama papa kulut nana maître papa kulut maître papa kulut parle mais mama makaba mikeso sana yelo kura balak sana yo sana yelo oh mama kama bana mikeko ni mikolo akutelema lungu akutelema amasana Nandimi, Skol, des affaires. Skol, et Kongenge.